tout ce que tu as fait pour moi. Je te remercie, oh toi Dieu d'amour, pour tout ce que je suis aujourd'hui. Ce n'est que ta grâce, toi mon adoré, pour tout ce que tu as fait pour moi. Je te remercie, oh toi Dieu d'amour, pour tout ce que je suis aujourd'hui. Ce n'est que ta grâce, toi mon adoré. Au cœur de ma vie, toi mon adoré, où te planter si ce n'est dans mon cœur, la rose de Sharon, le parfum de ton nom m'a attiré, les graines de la vie sont sous tes pieds, la rose de Sharon, Fleur de ma vie. Dans le moment où vous avez un sentiment, donc au moment où vous vous sentez bien, donc même si je n'ai pas l'amour qui est bien, une façon de monter au 4 comme ça journée. Peut-être un दिन dans le lobby, et pas non au monde où m'a bien en tout cas. Vous en signez maloba, mais non mais là, non mais là. Même attends le moment où on a un petit peu na mon nouvel nanza. Dans le cacane, il y a un petit peu aux armes. Vous en signez maloba, na ibati na loba no nini. Bien sûr. On m'a caté, est-ce que tombe belle famille, belle c'est pas belle famille na chaka kate na libate ke na libate ke beauté na mona ke pana yo ki oke compenser kolinga ngana ba niveau na komela donc na chaka kate na ba ide na yo ambai kitoko do ba catégorie tout on mba na nga kufaza na mona pam donc so na moni le so mo do no ko se so na moni en tout cas dans la vraiment ni c'est mon continuité na bomba on na bide to no bomba ngo esanga mabe non je te comprends ils attaquent que aux amo boulot ils appellent aux amo tous appellent na ba sentiment oui ngapela lingio ngapela sepela yo oyebi kaka nde eloko nazobetela sete eza po position naza nango awa même kutu kobima awa il faut tosala kebakeba mpo bayeba te ke non nakoti ya noki te milolo ekobeta en tout cas naluli yo non nazomoluka lokola rute lokake na nzela nini non 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 modemo ngaza problème so lingi nga vraiment na bolingo nga na osepela na avec na capable de to moi to que le place pour vivre nga na à l'aise na bolingo nyonso excusez ça casse pardon na pas monsieur pas monsieur non, Zaki a raison. Ah, franchement, non. Hein? Ah. Ouais, puis courant. Hein? Mais tous ces Zaki, Korzi, Mangaribi, écoute. Yo, Ozakuna en Afrique du Sud, bon, on a climat moussous. Awa, biso na RDC, awa. Yemro camarade na yo, hein? Aïe bisayo, oh biso tozo mona awa. Mais maman, il a 29 degrés. Allez-y comprendre à taille au moro Korzi. Et Zalaka? Hein? Oh, franchement. Yé yo azawa, zane awa. La personne au là. Ah, ok. Zaka pano. Allô? Allô? Allô, gars? Ouais. Attends. Ah, bah, je crois que tu m'écoutes, hein, mais attends un peu, là.
bango kuna pays anglophone yango nice makwala ebisaka yo. Comment tu vas toi? Non, mais j'ai beau expliquer à ma femme, elle comprend pas. Tout ça, c'est jour moulaï awa. Et j'ai demandé à mon petit frère, héritier Chulumbaï, à Zulabiso, appartement. Inutile, c'est vrai, à Zokakandaku. Nous sommes très à l'aise ici. Arrête, Guy, tu m'énerves. Bon, en fait. Tu m'énerves, franchement. Non, mais. Parce que surtout, ça dit une flat error à ta courant de Keboy, Bakocha groupe. Bon, tu la connais, hein. Mais Awasiko, mais Sombape Kasiko. Oui, bien. Sombape groupe. Sombape groupe. Parce que c'est pas comme ça. Donc, tu parles à tout le monde de la même manière. Hein? C'est comme ça que tu as parlé à Noarit Gemina, oui, Mamabouye, et puis moi je comprends pas. Nazo silicate, mais Nazo expliquer, Nazo c'est des vérités. Est-ce que tu peux couper? Ok, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Suzy, c'est pas comme ça. Guy, Nandenga solo paysan, hein? Nandenga solo ndima ke eza faute. Ok, c'est bon. Ndima ke eza faute. Maman na yo, wana otoyini. Mais elle nous a fauché hier. Maman ngada otoyela yi maman a. Tika koloba bongolo ko moni neti ayaki te avant-hier ayepete lobby nde yango yo ndo comme c'est maman nanga. Nanga na yo tolandaki na TV awati. Yo te mtobaki soit numéro tobenga ye. C'était pas comme ça. Ngana lo bana makama mulunge yo pozolo bana na makama maman. Oko trouver solution ko somba groupe. So ete to yo kanete. Olinga inengo. Mais écoute Suzy, Lobaka. Mais pourquoi tu fais ça toi? Hein? Oh non. Trop non. Oh dis. Oui, on frappe à la porte. Un instant. Bonjour. Entrez. Bonjour. Bonne maman. Bien père. Oui, vous avez un problème? Il y a un date pour toi? Oui. Batomoko, Bauti na Europe. Papa Doris, Motema ya Mama Natasa, Bazana Genève, Bana ya Père Kimbangu. Babengi ngai mponga imere solution. 1000 solutions, c'est moi. Ah, maman, 1000 solutions. Yo, Papa Doris. Papa Doris, azali moninga ya camarade Nangai. Un lion africain aux États-Unis d'Amérique. Précisément à la forêt amazonienne. Magla Sasa, Samba. Bato bauti poto bazate? Ezangai, kadi na uti poto. Tolanda kiyo na télévision, ngai na masinanga. Maman Suzy. Yemo tabenga kinga ipere. Vraiment ngade ngande. Bauti poto ti. Pardon pona kombo moni ngai na za mele. Merci. Na do sunga bato mingi. Ngai na sunga ka bato mingi. Donc yango moni te bankombo ya kabe. Vanda. Na. Vanda. Non tata. Toi si bukio. Non. Alors Cambote. Nabenga. Benga mère. Maman, mère, solution. Ok. Oui, allô. Nini? Skola. Boni boyeko, ninango. Oh. Do ba ebiso ke so na lali aka ifona zombongo. Tika biloko wana. Ozolo bebele. Toka na noni. Toka na nini. Tika ngono na salonga kwa mndenge toka na. Zoué. Skola, Zelano, tout sur la bien. Est-ce que ngano to ana bolingo? Ngano to ana bolingo. Toka na ndema. Zelana no bolingo kota si mambongo ebima. Yango ko ngana o salad. 2 jours anini. Ou bien natika nanga. Natika.
te natikala nga kaka po Salut, bye bye. sikoyo déclaration douane na Ouais, ça te. te yo te allo yo te ça va On dit doué. Bandi. navandi Kaya moko. ngamo kaka Mama. Aïe. Mkongo. Pasi. On a besoin de chaleur, hein? Kaki na ngai. te kokende te ko yango tosola mo moke Oh. ya kovanda po depuis mpe na ya awa na tosola te talaka papa ya ndako tosola mo moke Shada ça va hein? Ça va bien? nga tosola mo moke Shada na vie hein soko moni eloko mo ezongenga obika opusana pembeni nango otala so eza nini babi tout ce qui brille n'est pas de l'or tout ce qui brille n'est pas de l'or mais toi tu es l'or Oh. sikoyo na biboye Shada Oui. obika oza mwasi kitoko nga kutu tokende par 4 chemin te poza déjà kitoko nalingi ozala toujours pembeni na nga ozala pena pembeni na ngai okoma lokola nakoloba ndeni comment je peux dire omoni biso je ne sais pas bon tu sais voilà na ndenge Simba nao. ah bon Mwana problème. Simba nao, ça à l'aise. Bon, na comprendre yo, hein? Pour na ki mbala moko po yo kokokete. Moni ngana yo. Na komi na nga déjà. Ah bon? Oui. Ana posa na nga. Bon, ngapi na posa na yo. Nazana na posa na yo. Très intelligente. Oui. Ngapi mani naza na kraka yo, hein? Ah bon? Franchement. Sikoyo ne. Nakamwandika vraiment, hein? Que nous tombons dans des faux poules. Quand tu vois des scolaires. Non. Biso. Aux anga chouette. Ti o désolé kaka. Mabenga ngoni. Seigneur. Oh Seigneur. Toko saboli ate. Ah bon? Pour moi. Avec mtazadi awa ils ont bien dit maman yoya dans la caca Hermane il y a pour la démarrer tout en plus aussi Olivia ils sont bien dit donc on a une bande et on a connu numéro là comme ça oui bien kaongi flat mon zakana fait de l'eau à côté maman fait de l'eau industriel ah oui acheter nous oui fait de l'eau face maman fallait OK on a comment numéro là 085 078 61 pardon c'est 76 76 OK ça va Namoni. tozeli yo walikoloki bale oyo L'église ya mokanda omonisika ndenge batongisi yo mboka monisika balifule yo mpaka mpona esanga makambo balefule biso te oh te tozala na vacance tu vois que ngai nasalisaka na moto oyo te mokanda ebebi kuna nasungi awa moto oyo amoni azotambola mbilinga mpo afinga na ye bato aloba boyeboyeboye ngai mere mille solution napisaka mokanda moye mondele amona yo eza te kobepa ufao ngai nakozwa nazongisi ye soko balefulaki yo awa comment donc toloba soki neti biso nde toyeboye ande tosabola so barefulaki biso yo opesa biso kisa bokoko tomeli napisaka mpo bazongisi biso omoni ngai mama na pele bankoko babombela ngai eloko te bankoko babombela ngai eloko te
pesa ngai makanisi mpe mayele oyo biso tobengi bwanya ya te moto tompoza jolo boye mpo moto mosusu aza jolo lokola pate eza boye komona ta jolo bamalamu te bato bajotolaka ye na télévision ngai soko oyei na kotia yo jolo boye lokola mamondele jolo ekokoma yo molai kitoko. S'il vous plaît, maman, là, dans un peu comprendre. Au sein, ça fait nyonso. Ngai nyonso. Omoni pere. Na kobota. Na matama moni teza moto mosusu ajo se kaza matama minene kate do kota te. Ngai na kosunga yo matama ekota ka yo koma babenga yo beruti. Bokola site mpiana. C'est bon, merci maman. Okomona mosi mosusu te mais yo na moni ozana nzoto katikati kasi. Mosusu alinga obele soka ajo tambola. Oye denda kaye sabasi mbango soko bolingi ya keba mayeno mpo ezana batata mosusu balingaka be mayeno atikuse ayobingita bankoko baza mayele me sika likambo na bino ezali maman, tout le monde a qui la TV. Tout un problème, il y a. Kobota. Kobota, maman. Oh. Ah. On a biloko moke. Omoni kobota mosi nyonso azaka na makei. Kasi mokile lingi motabota te. Mokile moni yo. Mama, olobaki kombo Suzana. Suzi. Ah, nzambe. Suzi mosikitoko okai wape. Isanga inkombo ya tata. Pagi. Oh, papa gie ojua mose. Mosikitoko na motema na yo. Kasi mokile lingite kangi mabota. Pere. Moso ya zana bana. Kasi mwa bota na ye, izate mpona mokili. Bokiloko keji bobe. Quel mokili tu parles? Oui, ça va. Mokili sangani. Mokilo yo. Ezaboy. Eti yo awa. Soke monite awa. Olongbi. Ejongi awa. Olongbi. Elandi yo awa. Sikatango elandi yo awa. Ekotisi yo lisusu. Eti yo lokola. Boye. Lukasika yo boy luka ndenge yo kobima block kabinako kasi ngai soko no kanga mi boyo mama ti omoni nkoba soko ti musai ekangani moto mwa kongola exact kasi ngai na kongola ka ngai maman s'il vous plaît un ton petit poto et là-bas en Europe la médecine ne nous reproche de rien mondele ah oh. Mais tu es à moi, maman, spécialement pour tous en amour. Madame et moi sommes d'accord. Ceux qui m'ont lu les années, nous sommes prêts. Père, moni mondele wana. Nous sommes prêts à couper ça. Exemple, Zézi, azaki mondele kasingai na lekuli aka babenga kango na vansini aussi pese na si pesa ka intelligent. Super intelligence. Assir pasaka intelligence. Elle surpasse l'intelligence. C'est formidable. Mais omoni soko na takisi yo awa okomona te Patricia Maketa mosi ya papa Jal Mafinda bango baza na France na shunga oyo nyonso bele babenga kinga ilobi na yo mpe tango benga ki yango moni te tango na yeta ta moni na tengela ki yango mo makoti na bosa na kipo bato baleki buke mama okobota komi komisa te okuta ina mere ba solution ko to sandi yo tenga beba balare na ngai yo tinga balare mpo moni bonkoko tambola kana mbongo utinga ina no mbongo liboso lobi la nkesa na kotinda mona na ngai na kotinda mona mpo ngai mako ndenge na yaki na kolakisa yako ya awa nkombo na Yesuli ya la belle akoya lobi kopisa yo ba bol kasi ba bol ngo za be ya kotokisa komela likambo mosuza la nga moko tonga na papa te na yo na tata
yo meli tata meli mosusu bopakoli mpo bato mosusu balobaka yo mo osimisalisa bongo mobali amisalisa te yenda jo bota yo jo bota mais jo mbongo kasi yo moko mais combien akodwa na kilo Je vais voir ce omoni bato mosusu bayebaka likambo oyo te likambo eza te ntango omoni mele ya kilo mpo omoni ngai nasesaka na loposa omoni ngai oyo eza moja yo mokombo bina o tata gingombe okei wapi olandaka suzane na yo na mosala olandaka suzane na yo na mosala mona nanga sulia mona nanga ya koya lobi kotikela bino sulia c'est pas un problème. Maman, tu kobuta? Bokobota bana kitoko mona ya mpembe bana ya ndingazo. Bana ya ndingazo. Elle va envoyer. Mobali lokola yo zanga mona. Ozanga mona. Mokili mabe, motazana atopisa kampe ale. Ninga ngandili ba reprocher biso de l'autre côté. Donc c'est diabolique. OK, c'est bon? Jambe ya Bangkok, ozali jambe atango ne pas tout ça misaka. Jambe ya Bangkok, ozali jambe atango nyonso. Papa. Eza soni bien sûr, mais na mapasi. Ozalaka nanga bien. Soki ezalaki bapapa mosusu balinga bapermettre te nga na tikala. Opesanga conseil etakika mwana yo mais mimi na mayonnaise bazo manquer nga na ba niveau moko impossible soko moni mwana nazokanga lipa azotumbola ngai donc bazo sekanga so mais ngana somba lipa neni na agent nga na tongo nazokuzanga tala mbongo kosomba lipa yango moni moto lipa azotumbola ngai lipa c'est pas moi papa soki nakomi na mabe oyo nazosepelisa te na place ba mayonnaise na mimi basemoke nanga yebisanga papa Mudero te yukana malembi ko mais yukara wana nyoshu makambo jushara mogulu balanga te panga nazara dikambo yibshu te yemabe na yebike oza wana ozalaki mubari ya mwana na ngai ya libusu akufa tanga ke kubota mwana na yo nda kufi mais iza vie difficulté jour ya una ndima utikala awo mudero yo shunganga na vie avant mwana nga kufa tangu ozalaki na position ye bien na yake pana yo chaque jour na zonga na bilo na mbongo na maboko bolamu epolaka ta mokolo moko te bango bakoki kushemonke na yo te yo risa bango latia bango ngam na ndima yo fandao est-ce que bando fandao na rapela ko ke uja kutu mbari ya mwana nanga kufa te na teka no nyoshu memi dinye yo nde kuma jaye na bango alibushu bango bako shara bisara wana bajo shara te ngana lembio na ndako te ujana ndako tim konjamba kushunga yo ke jongi na via bien shoko moni ke ujo ndako kufutile yo ngana buyo te ojolandira bango bazosala mabe papa bazosala mabe na ajo ngai bango bakobikosanga zonga ya miso te na oyo bango bayebi nga nazalaki merci papa ulati makasi bojo kendo wana naza na rendez-vous moko nazokutana na la première dame de la République. Il fallait nazala propre. Abingi yo? Oui, ba chance ezaka mystique papa, on ne sait jamais. Nini na koya koyebiso na retour. Mais bile amba na mona yo na ngote? Oui papa. Donc rendez-vous mtezo senga boy. Mais kukuta na première dame balubaka tenir ville. Oh yo la tia quartier. Dans le qui a ville na zute.
oyo mpe eza passable non eza nango passable ye moko aza nanu mama ya humilité me nayukaka ye mpe na sango balobi azosunga bato azotala kutu nayuki bakoma obenge bolamu azotala bato ya kosunga te bon azosunga genre ya bato nyonso aza mama oyo lelo kongo tokomoloba chaque bapeshe ministère ya genre famille te ekozala moke mpona ye fo bapesa république mobimba bon nake papa merci ok malamu nalobi kasi ntina yo eza wana olobi papa kasi ntina yo nabumbelaki yo eza wana ti nalipa lipa nde nabumbaka mpona tie sharilini na kati mpona mayonnaise akoko yango merci papa nayebi kokobomba na maboka malamu nango yango kaka merci me filete ozokende okutana na mwasi ya mokonzi fo file oyo nani alo baninga bakomosala bakwe asali mwa nini mwa mesa na ye ati mwa parasolaire azosala bino kaka na babalabala koko na milangi leo nyonso nini nakotyala ngai na te verni nini susu osisi kolamba biloko yango yalobi naliaki tika nalia ebongaki ata moke te mungu eyokami mpenza na biloko te yo moto olambaki te nayebisa konini shada ayebi na ye mosala yo nde awa ozali lokola mwana mosala ifo yo osalaka yo oza mokolo ya shada ifo yo olakisaki mosala nayoka lelo naomondokoki koyebama masolo nini ngana kosola nayo yakovana ndenge oye monene mpa na ngai oye monene nazoleso bien En fait, eza concernant jour wana ndo mona yanga na oyo kokutanga toswala na Yermana nakende hôpital jour kena hôpital nde bafièvre eza odérange nga wana balobi nini hôpital malaria nalotunu na yo te na zemi zemi na ndako yanga sa kanga mnoko na yo zemi awa te mama na ngai ye nini ozokosela mpe mwana na ngai zemi kanga mnoko emani wapi ozokosela emani makambo yo na ndako ya ngai zemi awa nadesa yo yo na Livia oyo kutu tozala komona bitambola mwana na ngai asi ezali nga zemi te yo ya kozwe na nga zemi nabokola yo na te kanga biloko nokekanga biloko nakobomongambo kiniso na mbeli na eloko
tala lelo oya cheke ozomona oya cheke kelo sa biloko na ebimisa opesi na yo nyama ndumba na kata so oyebaki tata mwasi nde ozwi zemi te kasi na kobongola yo te ndeko na nga akufi nga na lokoti bino sikoyo yo ningo osala nga boye na ndako ya ngai na pasi o nga nazwaka mwa mbongo na nga nazopesa bolama te awa teko mwana nga kuta mobulu azwi zemi te kaka yo kuya koloba merci bapesa na mbwa nde opesi nga tambola namono te ale tambola bima namona yo te namono lisusu na ndako na ngai te kanga munoko longola komo bosana komo na Herman Olivia gende kaka ndumba kanga yo pete Mwana sa yana yote. Bomba sekele wana bomba. Nanga mona yebi me bomba. Omoni siko mona bena. Omona bena. Mama ya go sala mabe. Mabe ya go sala ke ko moti ba. Do mona ndeko. Yo suize. Na suize ngana na yeye. Ya ima kamwana ngana iba deka kisi na iba baba nini baka. No. Iba dini be. Aso ba de zali tata tigada yo ko tsina. Yana lobana yote. Mosalo oyo soko oza miso ga te akwaiti tika na die na pale wana na koze ya mona mosa wuti mpoto linyeka kitoko tala mobali mpenza mbinga lokola MC Changala oyo etadini mama sika libota moeza nango exacte oye mono eza kitoko batuluka ko be mona ya solo mama oui c'est bon tango na neve bateko na bombe osali no sac ayebe mama ba erata te yo ba erata na ke kote na nkomba papa Didi oyo mobala mama na Didi na ti bango tengai na sungaka bango mona mosa jolenga tata mele ngai libote umeli mabote zate mele ngai na lobi na yete na za mama bana mibali mama bana basi mama ba elumbu jera le bandundu mama bako mama ndambe naloba na yote ngai na sungaka na miso jolo monoko lokirika mosai loboke bunya mabote zate ojoluka pumba mela na jo luka mpe misilolo malobi umele nazana basi buke bajo luka misilolo ngai na lobi ngai alaka mbamba bapisi ngai matoi bapisi ngai miso ngai na fekesani mele te obelale omonaki mbongo oyo nateki na motambe na lombi ye te atepesa ngai boye bato mosusu akosenga ta bango bapesi yo sengi te wana eza likambo esprit nayebi yo bamaso kotisi soki tapesa deja litoi akwei problème eza wana te yo ozodie kuna lobi na nkesa nalobi na bango te mokolo alelo eleka mpo ndenge najongaki wana nalobi te eleka nabukela bino biloko yo kodie libongo omoni mafuta ya njoi ti yo osombi yango mwa molangi ya 5 litre te bongo mbanga mingi ekende ya sika okei kosomba itule moni nzete ya mangolo
yo dwi yango mangolo eza wapi tokojwa mangolo kende kosengaka mangolo kuna na lopango ya bavagin wana bandeko alele alivesi senga mangolo kuna balolo dwi nzete tokobeta yango na tangawisi mpo oyesala mabe te amoni soki ozwi mangolo otuti ozwi ntondolo osangani otili osanganya nyonso na sukali moto amela kasi tokotia ya bololo bamela kati yango bamela kati bongo yo ojo oloba likambo nini batiaka na mino bamelaka mpe mpona esungaka mpe nzoto te yo sikokei kasi kokenda yango omoni kuna liboto eza te yo oza mwasi yo obwakaka tro yo otiaka boyeti yo odie kuna beti mwa babolo na yo wana kotia tete boye onyati mama bosaninga okende kuna be na mwasi wana azali kasi te namona ete komona ete kasi keba basa mpoto baza miso basa mpoto miso na mwana yo mwana za mwana ya bolole mwana mamungala ausongo no basa njoto ebinga mwana yo mwana ndambo etikala kawa awa non sala ete ebite to benda bolo wana osengi kutu te 500 ye pena na ozwa ye no simba mama na peso kasi lipoteza te yo nande o abimaki matuni bandikamanga na yo banda lobi abimaki nga ya o mama nake kotala eloko moko na boutique kisiku mais maman attends un peu mwana wana akomi mayele mabe mayele mabe comment Olive non maman s'il te plaît dis-moi la vérité moyibi kaka ye akuta koyiba nga mwa $200 na maman nana posa ba détail belé ti yebisanga vérité Olivier aza wapi c'est tout ngana koyeba ah bon ngana tamola je suis au courant de tout franchement non c'est pila tamu kiki au courant de tout ya nini oui na yebi ke yo bengani Olivier ngai oui ngai sako na moni butu na ke kolukaka Olivier sika yali pona nini boye comment tu wapi au faire souffrir Olivier tu ça dit bino boso tonga na quartier na yo komo tonga na quartier mama nani interro tonga yo kasi mo nalingi bola ngai mutira do bina butula so kendo tambola ke papa kama na yenye so na mona basolo la we Olivier badake da kuna tini une fille enceinte Olivier ndeko azana kaka yo siko yebisanga ndeko na biso Olivier biso aki wapi na kuyiba ndenge nzo azana zemi le ya mwana kimi ake ko tisa libala ye moko na koyeba ndenge nini azaki na zemi mais azana zemi yango bengani maman ye moko na bitibisa maman c'est pas normal c'est normal te parce que ba bien nyoso ya papa na ye oyo tikali nango sana ngoni et puis moi si na zemi ndeko na ye yo o papa na ye na maman batikile yo mwana sali mabenga na pandise na ndako zemi moi je suis pas d'accord franchement je suis pas d'accord maman boy to yo kana te Olivier fo monana bonga na boto yo kana te je vous dis kende ko luka ye si va fa monana Olivier ko luka ye siko ko mona yeso ko mona ye wa Olivier ko mo Olivier ko minina e ko minina vedete kaka et c'est ça aujourd'hui on a le banoké te aya non chérie n'importe quoi oh Olivier pour enchuki kuna ndi avanzi wana osufri ndi baonyokole wana yo comme maman Maria oyedaka bato maman Maria mobali no Joseph ngai maman Maria yazana tukizango makama mama Maria te odi kenga na osepa kina mwana bibo osufri enchuki na mukionga na ngona ko ide Olivier ndaza okende pa Olivier avant maman na kufaza na mukite to okola kula na mwana Olivier zo souffrir souffrir et comment ça n'a pas passé non c'est peut-être na Olivier souffrir na koma tie koma na point que balongoli na ndako wana akiwa kova na ndako va na église wana kwa ninga na idée ete chuki ne bi na mtima mabete na ko mutaba ya liboso pe ya ngoka chérie s'il te plaît mais j'ai des raisons pour la nini son au pays sur les camons au canon pixo ya ngozo bandaka ngozo bandaka ya to fanda awa kapoto so ni kamoko ngala zuboya qui est un petit amateur donc on va regarder comme moko donc si on continue je te dis on a fâché et puis on a fâché on dématé qu'on a fâché à ma bé
Je te dis vrai, ne les répète plus, s'il te plaît. La boy NON. Tu peux comprendre le pété. Non, moi, il est pour moi, il a pété, franchement. Non, moi, il est pour moi, Mise. Mise. N'a bien eu combien de fois? Attention. Hein? Attention. La boy, na me mangambu. Chuki. Et bon, comment me mangambu ya mwana? Ah, tout fait peur, il y a des caca, camarade, on a côté qui pète. Qu'est-ce que tu as? Oh. Aïe. Tu vas s'opposer là? Oh, Chuki, pourquoi me n'y a pas? Nabenge ozokangela mpwana ende nanga sikoyo yo natuna yo nayo mwasi balingaka ye na brutalité to na douceur Mwasi nini te natuni yo ke pesanga réponse faut attendre faut à fivial faut à merkek mais sikoyo yo ozokende olinga mwasi na brutalité pana mwasi nini na brutalité mwasi nini na brutalité olinga kusha hein yo ukoti na ndako ya Blandine te okitishiri ye coupe moi je n'importe quoi ngana kikiti la Blandine coupée na bénéfice nini to c'est d'ailleurs le non c'est coupé okenda okengine ne koshu pona sio bongo ozowanga amona na pasa tinga na kyo ngana ke ya koti douche ngana ke toilette eza toilette na douche na nini e kanga mate so dans le cas so dai ba ke sangati shoke oikangama yo il faut boire kamishukuna ulukaka nini pana hii ngana ndukelo pa Blandine eloko so bangana côté na sabangana tibu na eloko na sai acto na sai na fungoli boy natali ezali mabe makashi mayonnaise tout yukana no yo bien lupango ija engai mais après ngai ija bino bana na ngai ndengi ba locataire bakota ka bazo kufuta mbongo wana bino pe bu bénéficia kana tangu locataire akoti yo zo tia imana leji akusuka shenga préavis locataire mobimba aza sans concubin yo mona locataire c'est comme ça kinduma ija vi na ye mais oui wana ija vie privée na ye ajala na mbari te itali yo te biso tozo kutala nde mbongo na biso yenda kwa zo kufuta biso ma vie ota ajina ngati ata yo moko ajina yo shani yo na ajina yo ngai mama ata yo moko elo mo evandi tata bana bo na tsa leto na katsu na tsa leto to fani se loko mo ça li perkek na leto ba tiaka una mbulu te leto so kutia una mbulu ndako ibando tanga mwasi pe balinga ngende yozo kendire te bona nyine même OK okitishi couper des jours là kishi nasaki ayeba yo déjà acte d'amour na ringi lisusu comportement wana tambala moko te na buyo ringa mwasi te ukori déjà on est chagrin mais on est chagrin mais oyunga na ringi ordre ijana na pango locataire jala lei achara makamni indenga ringi en plus choki yo ojo buko shara ka ba trouble jo bebs na réputation na éducation na ngata tana OK j'accepte tous ces fivilaires de marketer mais ma vie la guerre c'est la loi populaire yero usana na kasi yo mto dukia ngoto bina tikena okipepe vile tikaye et bon comme ça moi mobali à côté awa na kwa shir mabe le rôle il a sa femme seule à sa berquette de tuer des pigeons des pigeons et c'est bilo msusu chaka ngara za tatanu omoni mkono msusu poka na lamuka ka bien ekipa ko mkono msusu uchaka kakakwa pa ubeti ndango beta ka pa na ubusho no jamu wana kati no kukanga yo kana mimi oyimde na mando usara mama no yo te oyimde na mando usara mama ndango msusu aswaki ndesango yango akomande tika boye nepshu ngana alukwa ndekono ozwanga ka camarade te ngalingi ozala l'aise ozala bien mpona kosepela te na mona osouffrir obanaka kolela bo jusqu'à quand lese mpo ngana osepela te na mona yo ozosouffrir yo ovanda awa ozala l'aise awa na olingi ozala l'aise omona lokola eza epa na yo olivia na osepela kutu ke awawa na moi na bisengo na pasi nyonso vomi ozala awawa namona toosouffrir biso nyonso awa eya butu ya moi ozalelaka awa olo souffrir ailleurs vaut mieux souffrir awa toza na biso awawa tomona na bolamu na mabe nyonso eya tozala na biso na kimia
eloko eleki esika kolala eza te vomi ozanga te ya kolia moza te sika otyaka motu Olivia bamona osufu nde osufu okomola na eglize ozali na lipapa olata na makolo Ndako esanga pasi yo comprendre te. Mais ndako bobengana ngeza ndaka papa na ngai. Ata azali mo muke. No modero yebi. Nakelo kana modero na kemo na niveau ba maltraiter ndako na ngai. No finga ndako na misu na ngai na kene église ba lo ba 3 jours retraite esili kende. Église nzambe comment ko bengana ba tout permanence des salim. Église nzambe pasteur na bima. Olivia zana kimia. Na baeglize ebele ntango mosusu bakoma koboya kolalisa bato mosusu akosini makambo ayika kolala wana ntango mosusu yango bakoma kokomplike na bapermanence ntango naka baeglisemama bakufa batikanga mwa moke komo misboni bato mosusu bakoma mikolo bampaka bazala bapa nzambe a miséricordieux ye moko ayebi mpo anini andimaka azwa moto sinon yo kana éviter pour dire d'abord matanga na famille c'en est de trop ma chérie c'en est de trop on a évité ça va Olivia makambo kaka motu soki okoki koassume na problème te wana okufi ok nasepele Non, mais j'ai eu le temps pour te répondre parce que j'ai une visite très très importante ici. Hein. Écoute, Mabla Tassa, est-ce que tu peux me faire un service? Tu vois, tu as le courrier qui devait transiter par les États-Unis d'Amérique. Hein? Ok. Fait par Aristote Kitambala qui est à Paris et c'est qui est à Marie Guémina, l'original de Chicago. Comme ça, j'appelle héritier Chilumbaï, mon jeune frère. Tu as parlé l'autre fois. Ah, d'accord. Tu fais le rapport parce que je suis vraiment dans les problèmes. Je suis vraiment fracassé un peu tout. Ok. Merci. Merci. Otikaki portail d'accord. Merci. Baki Siezali. Oui, Naina. Maman, elle s'inquiète. Maman, il solution. Ah, ouais, maman. Ah. Qu'est-ce que vous faites? Non, mais là, il y a un billet, on a un ici. Tu peux te voir. Madame, il est à la maison. Bon, bisous, c'est une tangue. Maman, c'est un bon moment. La fois, tu vas faire ça bisous. Salut. Merci. Ça va. C'est deux, c'est bon. Okay. Vous avez beau, hein? Bonne maman. Maman. Tu as bien expliqué. Oui, c'est. Merci. Tes papiers. Où Non, tu peux pas faire ça. Relax. Oh, mais Baki, c'est comme ça. Tes casinos, c'est quand t'as commandé, il faut. Donc, il est où là? Suzy? C'est pas un problème. J'appelle ma femme, mets-toi. Maman, le Baki. Qui s'y te n'a vu? Kasi, ma rappelle, n'expliquez. Oh, c'est bien quoi ça?
n'expliquer qui c'est bon. tu me Ok, saoules, c'est là. bon, non, c'est pas un problème. Next, oh, il y a moulaï, au bando mélango, 2 cuillères. 2 cuillères, la tongo na pourquoi. Oh, il y a un cas. D'accord. D'accord. Oh, mais un pied, oh, yo, au bando mélango, 4 verre. Tongo pourquoi. Et puis, c'est bon, mais la boule doit tout le monde poussière, boutier à boutier, pendant une semaine. Je comprends rien, je comprends rien. Maman a mis une solution, l'a envoyée, elle est venue, elle était mise ici. Je comprends rien, moi. Je comprends rien. Moi, on m'a mis une solution. J'ai expliqué comment on l'a poussière. Mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? J'ai appelé, j'ai beau appeler. Il fallait bien aider moi si. Non, j'ai beau appeler. Oui, tu as écouté, j'ai appelé ma femme. Ma chérie, mets-toi là-bas, s'il te plaît. Mets-toi là. C'est ma femme. C'est ma femme Suzy. Elle t'a déjà expliqué? Elle commençait à m'expliquer, mais je comprenais Na pas. banda yebisa ndenge omela mama alobi omoni ya molanga molai wana mobangotia 2 cuillères. De toutes les façons on expliquaki déjà papa omela yango pendant une semaine. Soki bosisi komela kisi pendant une semaine wana après nde papa koya na suka ya cure nde papa koya mpona massage. Massage eza kaka mpona mibali basi te. En tout cas c'est important te yo. Non, il n'y a pas de souci, juste l'accompagner. Ils ont équilaté. Rapport sexuel en tout cas bosala te ti bosisa bakisi et puis kolia pe bolia te. Pendant une semaine. Pendant une semaine. On marche, on ne fait pas le rapport sexuel. Oh. Une semaine, sans manger, sans rapport sexuel. On ne fait pas l'amour avec ma femme pendant une semaine? Ah, mais on ne mange pas? Bokolia te amonaka clair ba explication maman le bana. Comment on va vivre? Comment on va vivre? Bokolia te bosa rapport te ti bosisa bakisi. Et yo koya pa maman pour la massage nde ya koyeba soki akontinue oyo so achanger ki. Ok, c'est bon, merci. Donc, dans l'Afrique. Mais maman bakina là on cherche une enfant, on nous prive de... Il y a un numéro, tu as utilisé un portable. Formidable. Un numéro, nous sommes utilisés. Bon, mais que prochainement que maman est non, mais qu'elle ne vienne plus, elle qu'elle ne vienne plus. Tu comprends? Elle qu'elle ne vienne plus. J'ai repris d'être ici, hein. Donc, si une semaine, je comprends bien, ça va qui c'est beaucoup. Mais on va faire comment on met le carreau sans pour autant manger quelque chose. Sans rapport sexuel. Sans rapport sexuel. Toi, c'est tout ce qui t'intéresse, rapport sexuel. Comment t'en dégaines? Par quelle magie? C'est ça aussi le problème. Oh là 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 là. L'Afrique. M sous après, rapport sexuel, écoute, il y a un problème. M sous ton mélano, ici, après. Pour être préparé, Une semaine après, peut-être. On peut faire l'amour rapidement. On ne tardera pas une semaine. Et puis l'enfant. D'accord? Et une semaine. Sans manger. Et ça. Olga oyo buya basimba bana na maboko Seigneur basala ndenge nini apesa gina ye simakala esengo sans rapport sexuel. Bon, on commence la cure demain, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a dit. On commence demain, alors aujourd'hui on peut s'approvisionner sans manger, sans rapport sexuel. Aujourd'hui, on peut... C'est bon? Tu as déjà stressé. Est-ce que tu as déjà la stress, ma casse? Non, mais déjà, tu comprends que moi, je suis plus stressé depuis qu'il y a moi, je suis stressé. Et puis, tu comprends pas? On y va. Non, pourquoi on n'a qu'à aller sur ton soin? Pourquoi on n'a qu'à aller sur la dame? C'est bon. Je t'amène quoi? Je t'amène des jus. Excuse-moi, chérie. Sans manger, sans rapport sexuel.